Bon, au début de la semaine, nous sommes branchés dans Canal King Télévision pour une émission sportive. Tolobela Massano. Tolobela Massano, le lundi 21 juin 2021, dans l'année 5 il y a présenté Bino, premier numéro de la semaine, dans le bon rendez-vous sportif. Puis son Bino, tout au Pessa, na bande Guatali, Mbote, Bissikagnon, Sobo, Sali branché, Bosali Kolanda, Bisso, Awana, Kinshasa, l'ensemble de la République démocratique du Congo, pourquoi pas, na Libanda, il y a RDC. Sur ce plateau, na kozanga moto na za accompagner na ndeko ba koleka poto sola na bango na Itali Bongo Sport, et puis dans un invité permanent principal Zali Bongo ndeko Yves Mukawa za gardien ya Saint-Éloi Lupopo oyo babeti saison oyo etili na foot saison oyo ensemble na matin Pierre Monende bazaki kokabola aba match wana to sola na Yves Mukawa to yimala mote na tango sukawa Saint-Éloi Lupopo tikolongwa na Coupe du Congo, donc c'est un tour préliminaire de la 56e édition Coupe du Congo. À des reprises, nous proposons que l'on a toujours dans la séance de tir au but, sur la mode gardien, le propos, ou Asia pour la tir au but, voilà. Ensemble, depuis, ton professeur Robert Sango, na Itali Bongo, Lina Foot, Coupe du Congo, pourquoi pas, Massano, il y a Mboka, il y a Baya. Sur cette émission, na premier intervenant, na Fusée Ali Bongo, c'est que KAC Mbouaza Kokota, pour la compte, il y a Coupe du Congo Dame, Madame était finale déjà Betamaki Oemoni Amaninde Abimi vainqueur il y a Coupe du Congo au Dame voilà c'était cassé Mbotenayo le Kojojo Mutombo Mbotenayo pour Bandeko Batali. Voilà, c'est vrai que Kassembo déjà tous les rideaux sont tombés dans Itali Bongo Coupe du Congo Dame déjà déjà équipe gagnante il y a édition Oyo et Banezaki Bongo à Mani. Alors les cas qui Nini final one. Voilà, 12e clôture, la 12e édition du championnat national de football féminin et Betamaki Mokolo il y a dimanche 20 juin 2021. Nayamo, 3e place, finale, meilleure biteuse, remise de médailles, P, remise la Coupe du Congo, et Zalaki au rendez-vous, na stade de Martyr, na Oyo et Talibongo, ba résultat, et Soukaki Boye. 3e place, et Banaki Bongo, Nangonga, il y a 11h juste, et Zalaki, FCF Mazembe, lié à Lomaki, Liboso, il y a JSK de Lualaba, na score final, il y a 3 buts à 0, Nangonga, il y a 13h, et Soukisaki Bongo, finale, et Zalaki Bongo, FCF Amani, de Kinshasa, lié à Lomaki, Liboso, il y a CS Bikira, de Kinshasa, na score étriqué, il y a 1 but à 0. Nao et Talibongo, demi-finale, rappel la demi-finale. Oyo et Betamaki Mokolo, vendredi 18 juin 2021. To Simba était Mazembe, lié à Saint-Posaki, Liboso à JSK, le score final, il y a 4 buts à 0. Demi-finale, voilà. Dans la zone, on rappelle, il y a demi-finale de. Et puis, parce que tu as dit que Mazembe n'a demi et 3e championnat. Très bien. Mazembe, Yende Abimi, 3e dans le championnat Euro. À part Mazembe, donc, premier FC Amani, Yé Azwaki, Coupe du Congo, en tant que champion représenté Afrique, à représenter la compétition continentale. La Ligue africaine au Kobanda, bientôt là. À part ça, Bitez, meilleure Bitez a venu à FC Amani. Et Zabongo, Ndeko, Kadiata, Kanyamba. À Bongo, on a 20 buts marqués. Alors, on a Talibongo Confédération africaine de football, Coupe, il y a Confédération africaine, Coton Sport, JSK, à Kendeko s'imposa à l'extérieur de Cameroun, 2 buts à 1. Coton Sport, JSK 1 contre 2. Et puis, Pyramide, Abetaki, na Raja, c'est vrai qu'il a score nul et vierge Raja. Il y a Ben Malango, le gars prestaki très bien. Et puis, na Ngoma, Luamba, Fabrice. Bande Kobatal, na fungol ba téléphone, ba numéro na bisu angwana, to boko benga, boko ta en direct, boim de tout ça là, kaka, awa, na tolo bela masano, to zongi ba moko na République démocratique du Congo pour na koese venue, ba match ya Coupe du Congo, ezali kokende malam to koti déjà. Maintenant, na étape, il y a quart de finale contre Mané, tu sais quoi, annoncé Bino, on avait Bandeli, et DSMP, après victoire, on a gagné quart de finale. Non, parce que quand premier, tu as toujours tout préliminaire en tour
préliminaire lelo Sengel Boy Baker Don Bosco a validé ticket pour la quart de finale grâce à victoire dans la séance à tir au but 4-2 face à Sa Majesté et Sangabalende Oyo a s'incliné lelo. Première partie à match, vous comprenez pourquoi la première partie à match, parce que le match est Betamaki hier, dimanche, dans le stade des Martyrs, mais dans l'étape, il y a un tir au but, lumière est quitté dans le stade, raison pour laquelle, l'arbitre a Kataki Yango, Baeko Bete Yango, conformément à la tête, il y a Afekofa, na FIFA, Baeko Bete Yango, Lelo, lundi, na 9h au salut que Don Bosco a gagné. Na bâti au but 4 tirs contre 2. Yves Mukawa, Tozongelio n'a rappelé que vous allez garder il y a Saint-Eloi le Popo au sein de saison. Na Saint-Eloi le Popo, de manière générale, il en tant que joueur, au cours de cette saison, il y a le Popo, kuna et les Kani, Ndengenini, Ndengobeti et championnat. D'abord, il y a une foot à part rechuté dans la Coupe du Congo. Oui, Ndenge Tobeteli saison à Bisso, Tobeti saison malade. Par rapport à la saison, les gars qui Ndenge équipe, et puis Magi 11e. Il y a un monique président de Bisso au Dozakine a tchaki ba moyen un jeu pour renforcer l'équipe na ba bon joueur et c'est pour cela saison où tout monique est aussi ici 4e. Aussi ici 4e. C'est vrai, on présente au gardien le Popo, mais avant le Popo, ça peut quand même tout ça le parcours mobile. Oui. Normalement, on pousse, bête la bateau, bah et bio pédate, on va monter pour la première fois tout le salon. Qui est Yves Mukawa. Oui, Yves Mukawa parcours na beta na ATT Sport. Il y a Wapi. ATT Sport, il y a limité. Il y a président Pierrot. Après ATT Sport, il y a Arc-en-Ciel. Après Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, bateau, bobeta na bon sur la banane. Bobeta na épée, na épée 15 génération. Non, Arc-en-Ciel parc. Tu vas dire na parc, na Matisse Arc-en-Ciel 3 fois. Na parc, tu Matisse. Na banane, ba joueur net nani. Net ba joueur Rado. Goma. Na gardien de années Razi Dianfoula battu de Matisse na Arc-en-Ciel après que l'on Arc-en-Ciel tant Arc-en-Ciel est ma champion ndé to nini ba on a qui sous dragon oui na OK les dragons après dragon na sali ba saison na dragon ndé na OK le Popo dans le Popo au signé contrat à combien de saisons au peut déjà combien de saisons dans le Popo il y a 3 saisons déjà 3 saisons déjà. On a définitif na bango et on et on a définitif na bango parce qu'on a tiré sur un contrat na bango on a un contrat na bango mais on a définitif na bango. On signe qui pendant combien de saisons en fait pendant combien d'années? On signe qui pendant 2 ans. Mais déjà les qui on signe qui pendant 2 ans. Saison pour renouveler pendant 2 ans. Voilà donc on renouvelle les les Canadiens. Les les Canadiens Maramutu Kitoko. Voilà, contrairement à tout ça, koyoka kana le Popo, moi ba conflit, le Popo, moi koyoka les athées entre les joueurs, est-ce que c'est vrai ça? Non, ouais, non, c'est ça le coup. Bisomo tozalaki wana tous les joueurs à le Popo tozalaki na bolingo tozalaki na bomoko ndé c'est pour cela que tu as entamé championnat de ceux qui to continuer to garder 4e place na biso. Voilà, pour garder 4e place na bino na bandeli sous moi question na banda qui na on a bandeli et ça arrivé il y a gardien expérimenté maintenant puis au moni bino boza ba to boza na ba chaîne par rapport à matin déjà ba beti ba celle déjà combo ko ya na est-ce que et bebisa ki moral na oté que moto aye vraiment il bomba ngawa moto prenanga ba combo premier belé est-ce que o yamba ki ozo ko ya matin pindega non ko ya na d'abord par rapport il faut na ngai et puis c'est un non fox il y a aussi travailler sur dire na monique tem na commune adversaire mo za makasi par rapport à CV na ngai azali kolo et pour ça ki ngali susu que na c'est travailler dire et moni c'est pour cela que ngale comme bien que to kabula ba match ya beti o yo ngaba match na beti poni et puis c'est nga makasi et ça dem sur le roi ya ki bongo sur ba mususu atalga ate afanda abanga amsusu abanda o travailler bien te abule ate roi na mbeta te boina boina ngata na mona ki présence et puis c'est nga sur makasi au travailler dire pour na garder la forme na main. Voilà pour monsieur César que mon garder mon expérimenté soit moté mais seulement j'ai vraiment souhaité bah que ça même entre temps la quoi encaisser ils ont encaissé équipe ils ont aussi bien. C'était pas le cas. N'a pas na été. Tu es na bolingo ayaki bien et ya ngaleki tu aller au travail ensemble alors que ça fait que tout biso baleki ba conseil il faut les pour aux alabouiller il faut aux alabouiller pour aux alabouiller. Voilà, on a quelques extraits. Il y a Yves Mukawa, na bande kubatali, na mon kebo. Bisa déjà kobenga, na mon téléphone déjà. Na oyamba, na oyamba le vraiment tout ça l'effort, tout sur la nabino, ndenga te mesanaka, sur la biso nabino par rapport à l'invité et par rapport aussi il y a actualité. Yves, tout moni
extrait dans Yoana, Tokoeba, est-ce que c'est au BTP déjà contre tout puissant Mazembe? Pour te dire que la dernière victoire, il y a le Popo face à tout puissant Mazembe. Ça en 2018 avec Rodrigue Motou Mozaki Biter. Est-ce que c'est au BTP dans Mazembe pour les Aka Nil fait Mazembe gagner? Oui, bah match tout on a entamé dans Mazembe depuis qu'il y a dans le Popo. Mazembe a gagné une fois. Ils ont gagné une fois, match on a gagné 4 années, et puis il y a Tchaki Babi. Match à Mazembe, on a gagné les Arabes, premier but, on a Tchaki les Arabes, trésor pour tout. Deuxième but, les Arabes, D'abord, on a gagné combien? On a gagné sur D1. Oui, deuxième but, les Arabes, Jackson, Moleka. Après, on est tombé dans la phase aller, dans la phase retour, on est tombé Tiboué, on a gagné 1-0. Nabi à numéro 9, Nabi Soane, les Zimbabwe. Voilà, après on a des beaucoup de choses dans la série, il y a un match. On a un match tout, un match nul, on a 1-1, DD, 0 but partout. Donc contre Mazembe, Club, DSMP, au Lenga raté. Et le moment, mais DSMP a gagné Bino à 5, vous avez la photo, non? Oui, voilà. Il a voté, on a encaissé 5 buts en match en menant contre DSMP. Non, ils ont peut-être un rôle de zélo à cicater. Ils ont la réalité de football parce que tout le monde a gagné a encaissé mais ils ont la réalité de il a ici les terrains. Je fais la guide. Et là, on a supporté parce qu'ici, dans la ville province à Kinshasa, et le bas est clair que le joueur le Popo Bolia Kimbo parce que contre Club, match qui serré. Contre DSMP, le Popo a encaissé 5 buts à Moro et puis dans la première mi-temps, déjà, on a encaissé 3 buts, 4 buts comme ça. Non, nous avons fait un rumeur à battre le ballon. Nous avons fait DSMP pourquoi? Jamais. Tout ce qu'il y a été, le rumeur était, tout petit match, mais chance c'est pour tout le monde, chance c'est tout le monde a un mot ou gardien ça qui avait un mot ou peut-être même gardien pour la football pour commettre un autre niveau national pour vivre. Non, on est tibéré. On a babi au Bachaki. Et ça va bien normal et arrivera. Et arrivera. Tout moi même c'est un grand gardien auto yebi. Banque ça va oui. Les hommes on est arrivé. Ça va jouer au Batamaka et le les hommes en balle. Attends, il y a qui ben Batamaka les hommes en balle. Voilà tout yamba ndeko oyo. Ça kobenga biso. Allô bonjour ndeko. Thomas Ndeko. Akeba ndeko siffle bobi pété parce que beaucoup pénalisé et biso vraiment. Yves maintenant né le bobeti lina foot oyo. Toko na yo moko bobe yambi à peu près combien de matchs sur aux alentours? Là au bana match na na yamba ndenge tozali na grand frère na matampi ezali match ya blessing. Na so obe content obo ils attendent. Parce que tu as 30 matchs, 30 matchs, 15 matchs. Donc, au Kaboul seulement. Voilà. Alors, bonjour, de Kobinga Tokombona. Yves. Oui. D'abord, Tourelle Bosso, Bolumwena, Monsillon, la bâtire, Monsillon, équipe de Ligue D. Ligue D, il y a zone centre-sud, place, il faut lui acquis, dans le Bumbashi, Yona Poto. Ah, on va tirer les charges. Babendi Bigo les sous. Vous voyez, il y a un poteau là, aucun tir arrêté. Vraiment, il y a un tir au but, il y a un tir tout le bas. Il y a une spécialité dans le ou quoi? Non, il y a une spécialité dans le les jours où on a une chance de gagner. Comment ça? Vous avez chance parce que si vous avez chance, c'est que tout va gagner. Vous avez chance. Si vous avez la chance. Tout le monde a un grand joueur, ça a été tout, et puis il y a eu soit Béton ou Kota, Lionel Messi, Barata, penalty. Mais ils ont une chance. Chance n'est pas une gamme de bisoté. Mais c'est pour cela que c'est un match et les Gabon ont s'en abalé les Kaki. Voilà. Mais, Nayo Morobo, n'a pas match les cas, est-ce que vous avez un casse dans la tir au but? Oui. Championnat où aller, n'a pas de bêta, mais est-ce que vous voulez pas penalty? Non, pas match tout, on a Yambi. L'adversaire va te causer penalty dans le match. Voilà, aux ongles va téléspectateurs. Alors bonjour, Ndeko Bingo un peu Combona. Allô? Oui, allô Ndeko. Oui, Nanjili. On avait Club. Ok. Je vais répondre.
Merci Ndeko Tolandio Malamo on a besoin ya koyeba dossier avec le single boy bakaka na o etali bon coupe du Congo na DCF il avait été samedi dernier a gagné qui Céleste na a DB à 0 voilà DCP à côté et quart de finale. Alors bonjour Ndeko Bengo à Pekobona. Oui. Oui na Kingasa na Suka. Ah le ba to chango ba se distinguer hein. Le moment m'a cassé les coups. Voilà. Dossier ESA Ndengolobia ESA Mazembete ESA Don Bosco Ndiafunda Kevita. Voilà, je crois Ndeko ya Mazembe a interpellé. Batou il y a V Club Botika Mazembe calme. Voilà. Tout ça Ndeko. Alors bonjour Ndeko Benga Pekombona. Bonjour. Ndeko vraiment on passe plus zonga musique à télévision. Voilà, l'émission est en direct. Ce que bien vraiment, à cause de la hors CGT, il faut participer à une émission et ça la Kamala Mdenge bande konyo so bazako benga. À propos, il y a avec club single boy été après ba sanction na bande ko avec club ko banana coordination ba rejeta kiango mais na ba nouvelle autoza na que avec club na sali récolter. Na côté mukanda tena fikofa officiel de manière officielle pour na côté les là la décision ya fikofa mais na ba dela ba média bande ko avec les babo yango lokola streetir souvent avec les comme makana président Moussafiri et Bango P bande ko streetir wana basalaki et point de presse samedi dernier pour na kotalisa na ba feklier nyonso et puis bande ko fédération ke baboyi ba décision na bango na baboyi ba sanction na bango ba salika ko contre avec les ndé aza c'est la maintenant du marché sport pour Azala Bongo équipe championne il y a l'Ina Foot édition 2020-2021 Tolandaï. Voilà, tout ça est Kolobake, avec Clem Ndenge, oui, Malamo, et Bakata qui va 9 points à cause il y a joueur Zao Matutala, Don Bosco qui réserve l'Ina Foot, na décision à Franchaki en faveur, il y avait Clem, et puis Don Bosco, Batika Kate, na fédération, pour la fédération fédération après avoir pour ça la commission ad hoc, commission des constituée, la fédération Oyo, Fanda qui va s'agir qui à propos de ça après vérification selon Bango, après Koyo les deux parties, Koyo secrétaire avec les pays Don Bosco, puis Koyo na joueur des commission ad hoc besoin qui est décision il y a pour sanctionner avec les pour selon le texte il y a Africofa monnaie que Zao Aza joueur Azaki na double affiliation. Nayango Streetir souvent avec Oyekamakana président Mo Safiri Bango ensemble na ba membre nyonso ba salaki point de presse pour l'hôtel c'est été rejeté en bloc ba décision ya Fekofa Tolanda. Na katikati ya fazali kipe esalaka recrutement. Na basani oyo bayaki tozwaki Mosani abengami na kombo ya Matutala. Mosani Matutala na tango tolingi tozwaye Mosani nyonso ya ndembo azalaka na kasa na ye oyo abetaka na yango engumba oyo eyebi mobeti motope moko na mosusu ezali Fédération Congolaise de Football oyo ezali kokambe manandeko Omari avec le lobby ça va tulingi beta na équipe na biso mais tokende na mutu oyo agera kabiso oyo akamba kabiso bakundi na biso bakomeli Fekofa pekuna ezali na bureau mobimba mais na ordinateur facilement aluki pour faire le batunaki est-ce que Mosani ya ndembo oyo abeta na ba équipe boni batali balobi Mosani ya ndembo oyo aneka isika moko na kaleni moko na Katanga mais kuna bapesa ye licence senior
licence senior elingi koloba nini licence senior bapesaka yango na mobeti motope nyonso oyo akobanda 15 17 ans pardon excusez-moi 17 ans pour mata nde bapesi ye licence senior na instance ya mibale kuna bafandisi lususu ve club na Don Bosco batali banongi makambo nyonso bapesi kaka ve club raison na lolenge tozalaki kokende tosali bilamba to bilubu eza deja na bandako ezozela tomela match ya suka topola to gagner tozalaki kaka balongi tosutuka bake kofunda pa président ko fe kofa bake kofunda bafundi lisusu wapi ezalaka instance mibale wana mutu edesidaka ndeko Constant Mari aye kokita na Katanga bomba akiti na Katanga kuna likambo nini eza kuna tosengela kitobeta match na biso asuka banda kala ekipe ya Katanga eboyi ko ya Kishasa bakonzi na biso pe oyo kaka bazo gérer biso ekomi lobi kuna match ekobeta malisusu te lobi okuna match ekobeta malisusu te likambo nini ezali sima ya match wana na makambo nyonso ya mokili so balobi dossier ke na commission doc yango pe ekobakisana oyo bato balobaki kuna biso na ndenge tosangani tomoni boye me bakokitisa dossier na oyo asengeli kokata likambo yango ezali moto azogere biso selali na foot biso basupporter babimisa bazongisela biso 9 point na biso lever suspension madame Destine Kazadi na secrétaire na biso Banishai tosali bino eloko moko te est-ce que toko pelela makasi voilà on est à bandeko ya asovon avec club oyo ba telemi po bazong c'est la bango 9 points na bango 9 points avec club bazina à 73 points maintenant la tikana à 64 points à cause il y a double affiliation il y a joueur Zao Maatu Tala Yves Mukawa oza joueur bino ba joueur joueur na équipe comme état ba Firis na kokola na bino na parcours na bino bo sanzaka ba identité bo sanzaka ba âge bo kosaka ba combo maintenant on dit que les lobes équipe ba de komi ko subir les corona bino c'est le cas aussi na yo to kamwa te que lobby kuna to moni Yves contrat mo ka libande ye après ba boy ko négocier transfert parce que ba identité aza double affiliation au sanza ba âge ndenge ba joueur de bébé ba congolais ba ça ba problème pas na voilà ce qu'on a on sur les caniots na mninga na joueur ça oyebi peine voilà yo makanisme ko zala nini par rapport ya nyoso na les can ba dossier o oui na makanisme ko za geza mususu yebem so yeba etem so ba licence so ko za ya ba tango beta na so l'équipe wa 3e division mususu tie o chon âge mo bo etango ko ba niveau mo bo o kem so te âge na o mususu ko mo likolo na megamo o buka etango buka parce que comment payer mususu ko cash parce que ba le rappelle souvent que ba secrétaire ba président de l'équipe qui ba industrie na rien ba sinisa bino ya ba licence o bino tango so bo mettre ça ate non nezinga na ngabu na mpanzi na mambo ane ko melanga te. Est-ce que une chose na manager ndobeta manager président kala to na manager mo ya libanda na alandela kayo oui na manager na alandela voilà on a manager na ndako ba kamnyoso to yebi ko olobi ko baksaki ko renouveler ki des amis vous appelez la ambition sous ndemo za popana apa to yeba ngoto ya bakeka quelques spectateurs. Alors bonjour ndeko bengo ka kombona dommage ndeko a bipa ki bande ko to ba bobi paraté parce que ebo pénalisaka biso vraiment Yves lelo ndoza le popona est-ce que ba sollicitation et yaka est-ce que saison de betami ba sollicitation eza est-ce que na mécanisme op oza ko bouler que OK de évoluer libanda ya Congo na Afrique topé na Europe oui mécanisme na déjà vous to venez de dernière saison de na salaire mo ba sollicitation eza na mais le roi contre ça dans l'équipe oui ba rendeni to sur na bon pour mamuté les kana nenga mala voilà avant tout ça va de ko na biso ya taekwondo to yamba ke peut-être parce que to za ko chiter malé dans l'émission. Allô bonjour de ko bengo ya ko mona allô oui bonjour na kingasani le vraiment bata changu balale la tibiso
de la énergie maintenant est-ce que bato afika baza na stress ibo kuta bopanga de kuja comme la bati ya parti. Voilà. Ce qui va t'inviter à la preuve au customer qui n'est que l'ambongo na Lubumbashi. Et tikali ko le kana media monté que batomoni batafait clair basoloba customer aller mbongo na Lubumbashi a otaki Tunisie Lubumbashi. Bon te dit customer avant décision bande de fédération déjà va kata customer la veille même azaki pe déjà mutu oyo a démissionné et puis makambo oyo je ne pense pas que customer a azaki na mais mise na dossier parce que dossier tout le monde qui va ezaki construire na bandeko moko ezaki construire na bandeko bazaki na commission ya ad hoc wana dossier o na émission to bela masano lobi to songa susu to zalana ba journaliste poto solango vraiment allons et à la recette to fait mamuke to songa ba image to kende na ITF ezata taekwondo ya sika fédération congolaise ITF ezali s'organiser de plus en plus wapi basalaki présentation officielle ya comité provincial ya ville province ya Kinshasa oyo kokamba ITF awa na ville province ya Kinshasa présentation ezalaki bongo dimanche 20 juin na stade des martyrs Chomi Kasiama azalaki wana pona atolobela masano. journée moko ya esengo makasi mpona fédération ya taekwondo ITF donc tozalaki na installation ya baentente na biso mibale ya kin est na kin ouest tozalaki mpe na badélégué provinciaux ya ministère ya sport ayaki mpona koassiste biso e koconduire événement yango donc esengo eza makasi awa mpe toza na vice président ya ligue ya Kinshasa ya taekwondo ITF autiki na ye mpe mwa maloba donc bien organisé eza bien structuré fédération eza bien structuré ligue eza bien structuré baentente et d'ici peu après makambo ya coronavirus oyo okoorganize championnat ya Kinshasa mpona taekwondo ITF napesi bango na félicitation ebele mpona installation na bango mpe napesi bango ba bonne chance à partir ya poko ya lelo déjà bakoki kodémarrer baactivité na bango et taekwondo ITF ekende kobusa. Merci. Ok, na remercier président na ndenge atiki ngai parole mpona koencourager bamembre ya comité parce que subasime ezalaka tante kati tebandaka makambo nyonso apres mati na ligue eke na fédération donc dès que bainstalle bango lelo on espérer déjà que bandi parce que bakondaka bapréparation bacompétition na bango et puis omata na ligue ya mene ya niveau fédération tosuite bango après succès na ITF yango oyo eye ti oyo mopepe ya sika yango oyo ITF eye tosengi kaka bandeko nyonso mpo balingi vraiment masano ya taekwondo ITF baya porte eza ouverte polele tokoyamba bango bakomona masolo ya sika ITF nde yango oyo komona eloko ya sika bakomona. Voilà, voilà, ça un des connexions à ITF. Na tango ya lelo ba rumeur ebele et circulé faisant étant il y a Liwa, il y a coach Moutoubil Santos bandeko batali et sali force information Moutoubil Santos à Tiki Bisoté azali na bomoy aza pour se porter et très bien. Voilà, bossé belé boza akolanda biso vraiment lokola analemba papa Lucien Banzi grand frère propre Yazawi Banzi papa Banaïs Baloïs na Gislaine Banzi bref grande famille Banzi to pesi nombote boza vraiment ebele Yves Mukawa tokomi ko oshite na yo bato bako retenir nini surtout Lumpa, ba supporter à Lumpa, ba Lumpa, ba ko retenir na passage na est-ce que saison prochaine ba komona yo ko na poto lisusu ko garder perche na bangoto Yves Mukawa bino bozala to mona ba jouer belé ba l'équipe na média assurer ba supporter mais quelques jours après tout le monde s'y azaz. Non, nazo pesa ba supporter la manière sur à Lubumbashi bambote d'abord rebellé naza gardien parce que ba linganga mini
nazana pour nous service bango contrat l'équipe ezaka ça toujours wana pour nous service bango pour nous pesa bango oyo les meilleurs na ngai oyo bango balika pa na ngai naza toujours na bango na décevoir bango ti voilà au décevoir bango te il vous a gardé est-ce que déjà et arrive pas que vous allez présélectionner et sélectionner na balle par en démocratique du Congo na différentes équipes d'âge to na senior na zalaka sélectionner na event voilà une série à coach nani puis à l'occasion coach Mukanya oui je sais à part aux agas sélectionné une fois qu'on a event ndengozo sala ba parcours boé na lupopo léopard na noté même ba event 3 pe na ba bengi oté vous avez espéré quand même que beta pe oui non beta pourquoi pas parce que ba ninga no belé ndongo le beta ba ba arc-en-ciel ba beta déjà dans léopard oui ngape no beta on les attend na bon temps na kabisa na beta voilà tana yo et ezali batu balandi ebele na bandako famille de tikelo comme caméra au tala bango ce qui bambote il m'a réservé ça bambote mais tu qui doit déranger trop ce jour avec la télévision. Merci beaucoup na PC d'abord ba remerciement ebele na ve na ngani o ya minga na plateau na bino merci ebele en plus na pesi be mbote na batutu batali biso na journal lelo bambote na bino ebele pe na pesi mbote na famille na ngai na maman Marie na pesi mbote na Sandra Kalongo na pesi susu mbote na Alvin Ndongala na Laf Ndongala na pesi susu mbote na Papa J na suko pesa mbote na Gérard de Motonyama ya moto na ngamo ya tawo oui ye bobeti na saison na popo oui bobeti na saison na popo après comme beti ndenge peut-être ba ça peut se la terre et Robert voilà to lukaye to boyamba eka na plateau Gérard do ancien ya DSMP ancien pe arc-en-ciel oui na PC bambote les pesa za na PC maman Bene bambote les pesa za on est toujours ensemble merci voilà émission ya mokolo lelo et sili rediffusion émission bino a distribution na 4 tout à l'heure na 18h15 kaka na Canal King télévision bobo sana TP ezali na YouTube na Canal King télévision bino ba ko ya réseaux sociaux nga kotala mingi ba réseaux sociaux bino ba na msala tango émission le kana na YouTube ka Canal King télévision to le bela masano boko mona émission na fisa wana pi op boko mona ayango numéro mususu ya to le bela masano lobby même heure même chaîne botikala malam.